Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Mbote na bino balandi ya magazine Kinshasa na biso o ezolemba te kopesa bino bava réalité ya vie ya Kinshasa. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi azana mboka ya Zambie pour na 48 heures na cadre ya ko renforcer bon voisinage, échanges commerciaux et surtout situation sécuritaire. Bolanda ba image de presse présidentielle commentée na KNB. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya Lelo na tongo makasi jeudi 27 juin 2019, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a ndimi ko bima pe ko zo avion na e pona ko kende na Zambie na cadre ya ba échanges commerciaux, masolo ya sécurité, pe surtout relations bilatérales entre RDC na Zambie. Président ya Zambie Edgar Lungu oyo azalaki moko ya ba président Afrique bayaki ko rendre hommage na docteur Etienne Tshisekedi tango ya matanga yende a bengisi homologue na congolais pour bakene ko solola pe ko yeba ndenge nini ko luka bonheur ya ba peuple na bango ko koma na aéroport ya Kenneth Kaunda na Lusaka na Zambie 21 canons et betamikuna pona honneur ya président de la République démocratique du Congo et Salamaki en plein aéroport. Accueil ezalaki très chaleureux, communauté congolaise na pointe pe ba officiel ya ndenge na ambassadrice na biso oyo azalaka na Zambie. Lobby président de la République a kokende na ndola pona ko inaugurer foire commerciale internationale au ezali kuda peko sala misala ndenge na ndenge elongo na homologue na ye zambien tisikoyo nyonso ezali koleka kitoko kuna na Zambie esika mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner pour 48 heures. Défilé le 30 juin Oyo et Kozalate, selon ma source officielle, pour et Sengalitoz à la même morale na bande konabiso au bazo souffrir na est ya RDC meto kanisake année prochaine à 60 ans et Kozala kitoko bakino tokutana ki na bango ba réagir pour na rapport Oyo. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité. Tokoki boya te. Soka annulé yango et avec raison pour bandeko kuna pe bazo souffrir. Biso est-ce que biso toza bisengo.
ça bisengo te pour monique bateau qu'on appelle bazar bateau pour la biso donc on est bango bazar la passe biso peut tout ça la passe les camerounais les gars on a to soit na chef de l'état c'est avec raison ni pour monique bande qu'on a biso bazo souffrir on biso attaque tolé biloko ngo eko kita motema eko kita motema te le seul ce qui ça makamona nga yango na lobika. C'est pas une mauvaise décision en soi, puisque c'est lui le garant de la souveraineté à la nation congolaise. Il y a le frère qui meurt à côté. Donc c'est tout à fait normal qu'on doit compatir aussi. N'a pas sur au monde. Jamais, M. va endeuiller, M. va se réjouir. Donc ce n'est pas une mauvaise décision en soi. Mais ce qu'on ceux qui vraiment ont intérêt, il y a pour population, c'est pas mal. Quand ils ont une idée géniale, au moment où le président Moko Azana Motema Yabato, ayebi na est kuna batu baza leste. Batuere zoza la bani nazo bunda sili sango. Siko awa biso to ko défiler le 30. Défiler le 30 ko si la 30 juin za belé. Il faut compatir na bande kuna biso. Na biso to sala défiler kuna batu baza insécurité tout ça. D'où azu idée moko ya bien. Azo bunda asilisa ba conflit wana ba tuere wana za kuna. C'est bien après le 30 juin za belé. To ko défiler na biso. Merci. Marche ya Lamuka eza confirmé dimanche le 30 juin oyo. Population tokutana ki na bango na Kinshasa, bapesi ba position na bango. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya likambo Lamuka organiser marche biso toza kokana yango te parce que tomeki olanda ba leader à Lamuka Jean-Pierre Bemba otoya a lobi ke non a communiquer yango le 30 bino mo bobi ke non le 30 oyo eza fête na biso ya ba yani ya ba martyr donc bakoki ko autoriser yango jamais parce que côté des ordres na mboka donc wana goto eza débat monté ça le 30 juin les hommes qu'on a vu ça lipanda mais marche wana so eza pona ko soutenir makambo zo lekana na mboka eza malamu pona bisonyo surtout to ça na marche wana. Bon, pour ngai na moni marche wana en tout cas il faut bato sana no maloba ya chef de l'état. Pour marche wana batalamuka bakoko sala yango te. Pona bande ko na biso ebele ba souffrir ti sikoyo baza na est kuna bazo nyokama chef de l'état biki non basa la marche wana te il fallait Lamuka atosa yango. Ce qui atosa yango te c'est que alingi biso peuple congolais te. Pour bande ko na to souffrir. Normalement il fallait atosa yango marche wana ezalate totambola malambo kende kitoko. Bon, ndenge nazoyoka baboyi makambo ya marche na ya le 30 juin. Bon ayebi te soki ya bango eza te ya Lamuka ezali. Ya Lamuka ezali ya bango nde eza te mais ya Lamuka ezali. Bongo yo mabete baninga msu ba olela kuna biso to marché. To bano olela lelo. Balela kaka tozalaka me balela kaka. Le to ba ito bongisa mboka balinga ite marche ezali. Merci beaucoup. Fils Moukoko a réagi sur visite du président Félix Tshisekedi et pas un policier agressé jour ya retour ya Mbappé à lobby que ceux qui Lamuka bazo sala activité na bango baza na bango libre mais ba discipliné ba kuluna oyo bazo bamba ba policier mabanga. Acte wana eza acte ya un père de la famille, un père de la nation.
Bon, bah, acte bato la muka basalaki, eza ba acte condamnable par la loi. Biso tozo souhaité qu'il y ait au babengi concurrence loyale, qu'il ne doit pas y avoir de violence. C'est-à-dire, biso toa ba non violent. Le président est allé voir Batouana, na idée ya kolakisake, il est le père même des soldats du Congo. Ça démontre que la muka veut nous amener na terrain moko boye. Oh, bah, policier, il faut basala. Vous savez que depuis Fatia Kota, gaz n'a ne beta maté na mboko. Mais babiloko bango bazo kanisa basala wan. Na ba propos moi na mboka Jean-Pierre Mbemba tenir. Tozolo ba tant que gardien du temple de la démocratie, tozolo ba que on ne va pas permettre les barbaries et se réaliser na Congo. La République, c'est la République, on doit respecter les lois. Et le président de la République, c'est Fachi. Vous êtes là comme acteur politique, vous devez éduquer vos militants. Wana tozo lubayango. Mais par rapport à l'accusation, Missou Baosala Onga na Bukagi ba siège à PPRD, je regrette fort. Mutakonda Boyako Buka ba siège à PPRD. Soki bolingi toke na justice, bo pesa be élément o bozo akizenga kenga na Bukaki. Siège à PPRD. Mais laissez de me menacer. Quand vous me menacez tous les peuples congolais. Parce qu'à ce moment, Tshisekedi est mort, mais Tshisekedi n'est pas mort. Je suis capable de donner un mot d'ordre et ce pays risque d'aller dans ce qu'on appelle l'établissement de l'état des droits. On a l'upangwana, Moutakufa comme on est Eva, au refinement on peut illustrer. Ngana kota IDPS, garçon moi Koufana. Nous avons perdu les gens. Pour qu'aujourd'hui tu sois pouvoir. Les lobango ba comme on n'a pas quoi sa pouvoir au biso tozui. Chouana so ba go salango ba salango. Mais dans la paix. Marche bazo senga vérité désigne. Boketa zigné simbité et tikali ba ki ndépend Nzambe. Les problèmes ya na minito mo konzambo kaza moko fati. Tozo lo bayango. Ba tentative à coup d'état. O bolinga bo sala na match à Libéria. Toza de ana ba donner tout. Et rataki Nzambe nda épargna. Na minito na mboko à part ba David na ba Salomon o ba sambele la peuple mokonza sambele li peuple eza fachi ba koti saka mboko na ba prima kuya ba koti saka mboko na ba o ba bengi ba formationnerie lelo fachi azongi si o ba bengi nouvelle alliance ya RDC na Nzambe. Accent Ndougou, trimestriel d'information générale et de promotion des valeurs citoyennes dans vos kiosques. Une édition spéciale qui présente l'un des hommes les plus surprenants de la scène politique congolaise. Vital Kamerhe, 4 pages complètes qui vous amènent dans la tête d'un homme politique atypique. Passons par l'éditorial de Yves Abdallah. Découvrez aussi les actions de cœur de la Fondation Colombe d'Amida Chatur Kamerhe. Plus loin, l'élan de cœur et de générosité de Maria Piron à travers sa fondation. Dans cette édition spéciale, Accent Ndougou présente des hommes et des femmes qui se démarquent. Découvrez aussi Daniel Massaro qui fédère les forces jeunes autour de l'Asbel Gombena Gombe. Les actes et les événements qui ont marqué la vie sociopolitique des 3 derniers mois en RDC. Des articles riches à lire et à relire à volonté. Accent Ndougou, disponible dans tous les kiosques. Un magazine produit avec le soutien de Obstiné et Sarel. Betesco a memé di bana Kinshasa Café Africa Joyce pour un plaisir na bango. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye. Azali na café kitoko babengi Café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil. O café oyo ezali ko soulager
bamibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esengelo mela café Africa Chose oyo yango ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli café Africa Chose, on na ba climatiseur ba split ebele, na poko so lingola la omeli café Africa Chose. Et surtout le ko la kane bandi papa responsable ko bosana te pa keno mobimba Africa Chose bo ezata lo mingi te. Osombi yango ochena ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obani kolanda kan kitoko elongo na café Africa Chose ya Bitesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobali ya solo solo. Yo papozaka ozalaka na ba ozaka vraiment na ba faiblesse be na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi. Café kitoko yango babengi café Africa Chose. Tobo sanité pe ba journaliste, tobo sanité pe ba cameraman, tobo sanité pe mutu nyoso oyo azali mobali ya solo solo, mais la café kitoko babengi café Africa Chose et que sungayo et que batela o tango nyoso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba. Ogolala ogolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolimba limbate, ogosenga te ba sokolo ma ya moto, mais yo moko na café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment ogokoma vraiment mobali ya solo solo. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres Azako Sungama Bota à partir de $5 par mois aux soins de santé et Longobani. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres ezali sanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois, il y a PABA. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, il y a contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, soins, il y a bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire. D'abord, comme on a une entité, église, ainsi que responsable fidèle, école, ainsi que responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. On a motard, on a chauffeur, on a receveur, on a TKK. Ils ont ouvert pour la maintenance pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient dans la catégorie Misato, mais catégorie il y a les bosso. Ils ont ouvert dans la maintenance. Ils allaient abonnement il y a, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation. Ils ont la consultation pas un généraliste, et pas un spécialiste, dentiste, ou une maladie représentée, comme aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça examen nyonso en souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au biki silibota na yo au éviter ba dépenses improvisées pe aux 8 contrats il y a ba soins il y a qualité. Pour la information, les canaux sièges et mutuelle de santé Bonnes Œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599 0998 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pose ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé Bonnes Œuvres talandenge mabota na biso ebiki. Bachaya Yabotou Bazole la Piaka Basengi na président de la République a nommé gouvernement Noki Poje et Fongwama. Lelo na ndenge zala liboso eza mwa différent eza mwa te mais différence eza makasi
po nde ezala liboso na nde eza lelo do so tali mutu nyonso to akoma ne do bato bakanda oyo osombela biso bakoma mpe bateki do mutu nyonso opréféré azalaka moteki basombi baomonana te donc ope bebi vraiment na nde moko teke eza te bokoya mpe depuis ntongo ti ba 15h 16h mpe bokangi mpe wata client moko te nango oluka ya nzambe nde yango tovivre mwa ndambu mpo na kope na do koteke eza te vraiment ese nda nango akovandaka mboka ya na mpasi nda nango akovanda akangi maboko na ndako azela fufu beni na misa bapara ezalaka te mboka so ebongi misala emona misala ezalaka te yango moyeke esali ke fulu ekoma awa na baclient na biso bakoma mpe bateki do ekamusaka mabe bazosepela ndako na 2019 makambo ebebi tokoprendre te bateka biso na likambo yango nano bashaka te bakoma ebele koteka ekoma ebele kope ebebi mpenza Saline, ça plus ou moins 15 ans la COP. Par rapport à des autres liboso na lelo vraiment COP est comme pas si vraiment ma casse. Mes collègues comme vraiment possible battre moi $10, $20 ou comme faire. Mais pourtant aux alara so comme so et COP n'est pas 8 heures, tu comme 12 heures, aux ans à $50, $20. Mais lelo vraiment comment passer. Premièrement d'abord, football qu'on va faire circuler d'abord dans Mbongo. Mbongo est circuler, tu sais, Mbongo est mon anaté. Ils ont COP na vie c'est pourtant to vivre bien son Mbongo est circuler. Ils ont commis Mikolo pour Mbongo circuler moi Mouké et Zara va fin du mois le 15 va fin du mois. Différence c'est on a colo basi 86 100%. Donc 80% il y a pas ce baki samina cop. Hein? Tobandol et la Fati président ya civil. To mona ici na rambo kembisa biso. To leli siko Fati angwaye civil. Balabaki le peuple d'abord. Mais to comme mon a sous soda a comme serré sous nani civil ou azote que lamba pour ali sabana compagnie fatina te compagnie te to bikana na cop bon siko bo vraiment bo coincer biso sous et a poto zongla ba machette na cité po bat bakata na kato ndenge nini vraiment botel biso makambo président mboka Owe lo sabaso de mouton. Owe lo sabaso de mouton. Mais l'iboumoua bayanke, l'iboumoua génération. Oh, vraiment, tu se retrouver tes générations. Oh, yo. À présent, Fati. Vraiment, tu as un poste na yo. Au sala. Mais, si tu as un baso de mouton, wana. Yebela na mamba l'iboumoua bayanke. Kino aza muta libumu. Atie-moi des boules na badi. Atie-moi combien na poche en mélamant koi. Un point train. Wano longi peuple kinois fati. Oh kutimba tende. Na yu la académie bana na bino bazoye kola kobeta ba instrument pe ba kokoma ba génie pendant la période ya vacances. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité. Yo l'académie eza centre d'éducation artistique pona bana tolaki sarabana kobeta piano kobeta guitare cours ya danse pe ezali moi ba cours ya art otope sarabana eza moi ebele mingi baboti balelaka bana vacances bazosala eloko te bazotelengana na babalabala tolobi ke makambo wana esengeli esila il faut échanger bana na vacances baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya toza na cours ya guitare toza na cours ya piano toza na cours ya danse toza na flûte toza na dessin pe peinture dessin soki mwana oyebi kaza na talent à dessiner bien akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture tobakisi pe po na vacances au génie en herbe po bana bayeba makambu ebele ba bandosa ba compétition tobakisi génie en herbe alors cours topé sa horaire et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. So mwana olingo komisa mwana na yo ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87
277 37 otindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya age na bango te ba musique eza na age na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Academy na centre culturel Boboto to lakisa bango na vacances oyo lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique to lakisa bango mateya ba information ma ebele ba kozwa sur Congo sur Afrique ba obetela nango génie en herbe et ko sala ke mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so po boni koza na crédit à SMS T mais oza na ba méga wana okena site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org ok kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo ba komi inscription o cliquer na kati o pesi na kati ya liste au mona na fiche wana o komi ba renseignement a mwana nyoso biso tokozwa ba élément na pe na sima to tindela yo SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. Congolais oyo balingaka football pe le kumu ya RDC balalaki bien te pour la défaite ya Léopard contre Égypte bakina oyo tokutanaki na bango basolo na micro ya KNB défaite na biso yebika toujours passe tout nyonso na bité so passe ezora biso ba supporter so pe ezora pe bango na ba konzo ba cadre bango na bité so passe ezora biso amisusu lobi to bien te to la na ba douleur donc fièvre tout le monde donc moi tout le il y a des joueurs basés dans la Léopard et belé tout le monde a sélectionné ba 4 bango beaucoup de soit joueurs to éviter so pe ibenge yé abanga ba joueur muso atira na terrain ou bien ba joueur à pourcentage ou bien ni to éviter ni tout ça mama ka peut donner un souci oh c'est là que ça la ningwa te mais le que ça ningwa c'est ka moko na nzambe mais donc ezama to komona équipe na biso to mona ba joueur na biso ndiye ba moko tsa milangwa batika na vie ya basi batika na vie ya loyenge ta ba mninga ba beta bazo concentrer pour na équipe na bango to na ina espoir lobi neti ngane na ko bana belaki na damete na parler na ngai moi sina uda la musanga papa lia bana papa lia pour na linga équipe na nga na kota na futa wa mbongo na kumisa équipe na nga mboka malgré na dit to sara ma fanatique ya okuisa l'équipe musu mais équipe na mino to mili bande ke beta biso ni photo puyango mais comment tout monde ba défaite à bodo que ça biso bien te ba je ba mo le mbonga pamba fa ku se so ni to tira sur ma foot yango des défaites affilées moi je crois que animateur principal il y a équipe nationale ezali le coach Jean-Florent Ibenge Ikwange yende mutu azali responsable numéro 1 il y a défaite na biso au Mibale Tolanisi et puis il y a Mibale Zali ba joueur. Pourquoi dans le lobby numéro 1 Zali coach parce que yende mutu azeba ko aligner ba joueur na terrain. Tant on azeba ko aligner ba moté et puis système de jeu à Léopard jusqu'aujourd'hui et ba na kate. Voilà pourquoi tozali na esika oyo to komi lelo et des deux ba joueurs bazobeta balle ndenge esingélité. C'est comme si préparation na bango ezaki malamu te. Baza na lourdeur na makolo bazo kota vraiment na compétition ndenge esingeli. Entraîneur banda biso azata une équipe ba lokote attend moins de 23 ans on a adwa bango ba beta a cadrer bango ba beta afin que tous la coupe donc azane na posa ba pesa biso coupe te on adwa ba loko na yo ba beta te ba pro na ba beta te ataka bango na position pour nga na kosenga ça l'équipe de base eza ba loko en plus to beti championnat na kata Congo joueur o ya bimina bitera babi na sélection a dû être c'est quoi finalement entraîneur as entraîneur pour na batunaye ou bien as entraîneur pour na Congo Mobimba. La première des choses muto azope sa passe a ebi kozongisa te. Ba passe ya mikuse
balingi kaka dribble kaka na se côté gardien azali. Contrôle ya match exact, tous les joueurs abeta ibale bien. Mais ibenge tellement coach aye basiko ndenge ya ba joueur ne babeta balle mbangu souffle exact. Vous comprenez? Balle sko balle to zobeta balle bien kitoko mais souffle exact. Passe to ebi ko pesa passe te. Mutango bazo pesa ba passe ayebi ko yamba bala ngote. Vous comprenez? Siko eloko wana ezopesa biso nyonso trouble na mutu ibenga eba système mususu. Mboka na biso tozo comprendre yango penza te. Par rapport à les dirigeants, en plus il y a des dirigeants, il y a des jeunes. Mais les autres qui n'ont pas fait, ils ont fait. Tout poli lobby et ça pour la Flora Ibeng. Donc Flora Ibeng fait tika équipe nationale. Tous ceux comprennent que quand on commence à battre, on a point moko au Kanyang, comme c'est le privé na yo, comment vous avez 6 défenseurs, avec 6 défenseurs lobby. Azui Moke, avec Taka, Max, Moke Magoma. Abetaka mili abeti en attaque. Aujourd'hui médiateur, obeti ceux qui 7. Aujourd'hui 9, obeti 11. Donc il en attendant azana ba eli oya zwaki. Ba eli ba vandi obeti ba défenseur 9 na défense, 2 na médiateur na attaque. Ce que ba eli on sélectionné bango pona nini. Donc au sélectionner ba joueur na poste na bango, au komi kuna obeti bango na poste na bango te. Et ça ba aventure. Ndenge ba joueur ba beta na terrain en tout cas pour na na CP na ngote na loba depuis avant qui en tout cas compenser donc et tout ça et le côté par rapport na mona na ba joueur ndé bazalai bon oui ba joueur na biso ba joueur musu ba bon mais là on doit regretter que entraîner na biso d'abord depuis benga ya équipe na biso équipe base ezalate lelo moni ba mususu lo ba beti ba mususu lo beaucoup na beti ba mususu to comprendre na ngote pour na ngai charge wana eza ibenga et là on a tout ce qui na mboka na biso pour ni bato ba démissionnaire. Et ça malade ya mboka na biso parce que mutata sali mabe démission ezalate pour na biso to senga ibenga ndenge azo ya kuna milongela de libela a démissionner pambule ko ya ba kana ba 2020 ou bien 2021 to yeba ndeni mambie salema pour na ngama ti alobi eloko ezate même mati ya biso na lisibambwe to pola pe kaka po ndeto moni na Uganda eza équipe mususu lobe équipe mususu match ya biso na Zimbabwe to mona pe équipe mususu to ana eloko te bon ibenye sko ndenge za boye pona popo ibenye il faut kende a travailler na temps à travailler to moni pe ke azobunda mais ezo simbaka te et simbaka te ba luka traîneur qualifié mususu wa roya a tombola pe ka Léopard ezalongo bien. Bozala kibongo ebele ya kolanda magazine na biso ya mokola lelo ekomi na suka ndenge to mesana koloba bobo sana kate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout magazine Kinshasa na biso